ma communion tout eza bien teneng ezala comme d'habitude. Certes que toyebi na biso liwa eza nzela na biso nyonso, mais na moment wana esala capacité. Jusque là ezaki prévu famille bakanga ki le 9, mais le 9 ango esimba ki le soustende to yokana na bango esimba te pour nous se faire ezala prêt pour notre sa programme. Un programme définitif. Est-ce que Kobimaka les 11, les 12, est-ce que vous allez car on a martyr parce que le 9 on a déjà na martyr et simba été. Ils ont occupé. Vina yo kolinga koyoka te ba lobby et boma mokili. Ba lobby nani azala ki basi banango ya kitambo ba le babongo. Donc na yo ki sa maladie te. Pourquoi na yo ki sa maladie te na ko loba teke. Akufi na mutu pasi, to akufi na fièvre, to akufi na nini. Pona yo ki sa maladie te na témoignage na yo ki pe o koko lobby moi na e. A lobby te ke mobile ne banda robela. Abela ki te sauf que bakenda ko lala 2 heures du matin mwana leli aningisa pour chiko makolo la mwana. Alongola chiko makolo amoni chiko misubeli. Ale aningisi mu tozo la mukata abeli batu bazui bakene na hôpital. Babisi bango na hôpital babisi bango boye na ebembe. Beauté partout dans le monde, ma merveille et Baïnos Balmisana Kolanda Star en ligne émission au Ezaka pour SPL Sabino na Shelvi TV. Babi Shelvi TV za chaîne mon boy. Donc il na bandengi nango na ba façon nango. Là ça rabino tout le temps bomitou na pas trop de questions, bon se posera pas trop de questions. Donc moi na 10 ans na Shelvi TV eza musala. Ce qui sengi et kendeboy et que ce qui sengi ezonga boy ezongi. Voilà Star en ligne émission na biso Star en ligne tozaka wana pona ba star na bino obo sepelara à tout le temps comme on a bango obo zalaka jamais dessus ceux qui vont monier bomitungisa maka ceux qui polani te. Ezaka wana pour l'exabino ba star obino bo sepelara na bango et puis ba obazo bima o tozo bimisa oba mama na biso bazo bimisa ba papa na biso bazo bimisa bazana popo mesana na bango na Star en ligne ezaka wana pour ekena bien na ba star non que boy te ezaka wana Star en ligne. Voilà, merci beaucoup sans plus tarder na pesi ba merveille nanga partout dans le monde na boss babi bon boss la patrona chez la vita ya yo yangwana na lingio ya trop ya dégâts et ba fa nyonso ba sepelara na mona 10 ans on ne peut pas sepelara na ite na pesi bino ba merveille on ne se bazola dans Star en ligne depuis que non le 3 tozo fêter bonne année au continent janvier nyonso ça ba fête ba merveille partout place bozali et vrai jandangi ya papa babi Nathalie Mupandi Judith follow lo merveille na yo yangwana copine privée Céleste Mwendo yangwana bino yangwana héritier kanda ité les garçons bio garçons capables ba merveille na yangwana et Yannick Masala merveille à toi et la ligne bino est trop sans plus tarder tozo le bila mingi ba passe oyo zo comme la biso tozo le la trop na plateau langa na yambista obo sepila na eso bomoni alors tellement bien jouera tellement bien donc il est vraiment maman partout bien qui mami et na yambi na plateau langa to meka un peu ko développer ma solongo mamu qui est voilà Montréal meka un peu ko Pandilangai écran pour mon ayanga maman pembeni. Bonjour maman. Bonjour mon 10 ans. Oui, ni bonne santé, na mon vraiment stressé parce que ça vraiment yoté. Oui, tous en matanga, c'est normal. Et si ka batu bazolela ezalaka attitude déjà ça ya matanga, moral les déjà ya kokufa. Et ma communion tout eza bien teneng ezala comme d'habitude. Certes que toyebi na biso liwa eza nzela na biso nyonso, mais na moment wana esala capacité. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Le lozambala liboso to yambio na Shelvi TV. Oui, tokokoma na biso na ngambo ya matanga mais ba oyo yo ba fan na yo bazolanda na Shelvi TV ba meka un peu koyeba Queen Mwandambo. Moi parcours na ya muki o meka un peu ko etale biso to yeba via Queen Mother azanan et puis tokokoma na biso na page mususu. Naza artiste na salaka musala obino boyebi. Voilà, na banda pas mieux gauche comme je l'ai toujours dit. La banda pas mieux gauche.
et naye kosala nzonzing ti lelo naye kosala nouvelle vague. Voilà. Voilà, merci Queen Boyoki parcours à Queen abandaki et pas président Moyome gauche et puis Nandinga Longwaki nzonzing aye kosala groupe naye moko et Queen pesa biso nano un peu avantage na ba désavantage nandengo zalaki pas président Moyome gauche nandenge okomi et pas na yo moko. Kuna nazalaki mwana certes nazaki pe chef na coin na ngai mais nazaki mwana na makolo papa nazaki na besoin ko yekola nanu ko apprendre nanu mingi natalaki ko zo ba décision te eza différent nandenge na komi lelo na komi lokola ngane Moyombe gauche. Je le salue là où il est mon papa. Donc lelo na komi ngai nde Moyombe gauche, lelo na komi ko zo ba décision, lelo na komi maman. Et voilà, donc différence c'est ça. Moana de moana à maman, différence c'est ça. Voilà, différence c'est ça. Nandenge temps ozala ki moana, un peu ma difficulté zala ki vraiment té parce que ozala ki moana. Difficulté ezalaka toujours na monde na biso surtout musala ozo salima na Congo, difficulté ezanga té. Difficulté ezalaki il y a que moana toyebi ba réalité ba président, toyebi ba réalité à kobanda musala sika. Ndengizalaka difficulté ezalaki kouta na nazala mami nako ma vie transition wana ezokinga temps pona mesana nango parce que na utaki na ndaku nako mambara moko artiste ezokinga temps yango moni temps obandaki kolobobi eza émission ba star c'est que na milobelaki ngana bi na émission oyo ngana za espace te parce que ngai nazaka star te. Depuis nazala ti lelo natikala ozala star te nazala tout court artiste. Problème nangande yangwana parce que komi mona komi benga star ezopesa bato un peu des ailes. Ngai na préférer kozala artiste parce que eloko esangisi ngai na public o ya Shelvi TV o ezotalanga eza art o ngana salaka. Eza ki artiste te. Eza ba grade o tozokende komi latisaka o ezobungisa biso na nzela o yesengeli tozala tozotenga mamukenga na za artiste te na za pardon na star te na za artiste. Merci Queen Kunabi aza star te aza artiste comédien. Oui ezaka Queen ezaka juste kombo ya émission na ngai parce que mutuna sa koma aboyi kozala artiste comme une star. Oh, pour comment star, pour les canons, oh, ils allaient artistes et voilà. Ils n'ont pas principe, ils n'ont pas. Et donc, moi, bon, dans moment où il y a tout ça l'émission, c'est un moment où comme la montée, pour na fongola l'union, na longola musisa, ils ont ma passe. Et là, on est là, ils ont une étape nango. Tout l'inga ko brûler étape té. Il y a on est ça la biso défaut. Voilà, merci Queen. Papa Roger Boutabou Namote ma mamie, je te salue là où tu es. Bah, meilleur venayo, bah, bonne année nayo, musique loin des yeux, près du cœur. Mon papa que j'aime beaucoup, vraiment. Mambo tenao yangwana. Queen, eza juste comme ya émission star en ligne. Oui, bah monsieur c'est comment ba star. À l'équipe on a ba paramètres, on a été kozala comédien, kozala comment dirais-je, kozala artiste. Mais directement à sauter star. Nanzela au dessinara bobarumo benga star. Donc ça un peu ça. Voilà Queen tozongi mwandambo na côté ya matanga. Évolution sur les kandingini ya matanga. Et ce programme ils ont bien, réunion suka na kendeki ezalaki ya na kitambo. Lobi bazali na réunion na kendeki te. Réunion suka na kendeki ezaki ba cotisation tokangi mutu moko fois cotiser combien et tout nga pe na cotiser ki na ngai déjà mutu na mutu fois cotiser poto bandeni to sala ma ba obseka ndiko na biso akundama na kimia. Voilà makamnyo sozo senga mbongo moi 10 francs na yo moi 10 francs na ye ndenge baloba ke eloko amukie ekotaka na liso moi 10 francs na yo to sangisi to kundi ndeko ndenge kaka ezalaka. Voilà donc jusque là ezaki prévu famille bakanga ki le 9 mais le 9 ango esimba ki le sustende to yokana na bango esimba te pour nous se faire ezala prêt pour notre sa programme ndenge nazomona na réunion suka ya lelo comité na comité baza na réunion na papa Masumo ye moko
à partir de la réunion à l'élo, nous avons un programme définitif. Est-ce qu'il y a les 11, les 12, est-ce qu'il y a un martyr? Parce que les 9 on a déjà un martyr et Simba été. Ils ont occupé. Est-ce que on peut se martyr pour que on dirait que nous sommes na vélodrome. Donc les lois que nous avons confirmé. Voilà, mon président Chico Pouloulou. Son homme repose en paix. Et ceux qui n'ont raisonné, dernière émission de ça qui n'a vu à TV Monde. Na mayonnaise, président mayonnaise, ça fait mal. Na yoka qui n'a lela qui m'a choix exaté. Et c'est un cas bon. Oti kabiso, tout sikala. Donc to lela yo, to kunda yo, c'est sengi to sala nyonso, to sala parce que oti kibiso na kokabona musuni, ça fait mal. Kokabona musuni boye ça la rapace. Mais tout ça na choix parce que ça nzela ya mutu nyonso. Ngonga na onde ekoki choix exaté. Voilà kweni siko nandenge tozoyo kababi que non famille quartier ils ont la kanda contre ba comédien. Ils ont la kanda contre ba comédien. Jour matin que bima to éviter au bazo préparer les biso pour la nini. Ngai nazwa eba o papa Roger Boutabuna monté mapé makanisa mami ndenga lobaka. Alobi na vie na yo kolinga koyoka te balobi eboma mokili. Balobi nani azalaki pasi banango ya kitambo baolo babongo nani azalaki esika famille ezolo babongo neti ngai actrice na ngai lumière azaleki ya pololo petite sœur propre ya pololo azo talwanda azo ya lelo imagine toi de biso to okende matanga on a 2 fois to ke kolela pololo to ke kolelisa pe lumière de 2 fois alors nandimi te ke bato bakokozo en fait ngalo kola na yoki yango te maramona na considérer en côté et loko nga na yo kité na linga ko considérer te po balobaki eza fouille na biso ba congolais balobaki eza pena musa na biso mais faut to kende sur l'état parce que biso to kende rendre ne ko na biso dernier hommage bitumba eza nini yazaki catcher te azaki boxer te azaki judoka te azalaki eloko te azaki simple muto banda ko sekisa bato peut-être bato ba roya ba na kana ko sekisa bato peut-être le reste nga na bien on tenait la confirmation te. Voilà quoi, normalement ce que je suis tiki biso a kofina nini jusqu'à là tozo ebaté et le konini e bomiye poti le a kotalanda comme malide atika biso nga na ebité na za penzambe te on a ebika ke na yoka pesa en maladie na yoka pesa en maladie preuve année kokuta na biso suka tambo ngendo sa na émission ya Via TV Monde ayembaki mukona yoka ki akufina oki mawa natali émission na lisusu na oki mawa ayembi mungo kitoko ekei asekisi public na ye donc je suis vraiment bravo l'artiste que son âme repose en paix donc na yoki sa maladie donc na yoki sa maladie na ko loba teke akufi na mutu pasi to akufi na fièvre to akufi na nini pona yoki sango maladie na témoignage na yoki pe o koko alobi mwasi na alobi te ke mobali ne banda ko bela abela kite sauf que bakenda ko lala 2 heures du matin mwana leli aningisa Chico makolo la mwana alongola Chico makolo amoni Chico amisubeli ale aningisi ye mu tozo la mukata abeleli bato bazwe bakene na hôpital babisi bango na hôpital babisi bango boye na ebembe. Donc on a collobaté à Koufina Nini pour notre quelque yoka teke basalisi autopsie. Pour nous faire ça chouko autopsie il faut zara et outa idée on est outa soit na masumu de Brende mutasa président na biso soit na famille ya Chiko et pas na ngate et pas ndeko azota la ngapete les na famille ya Chiko ou bien peut-être na président na biso ko proposer idée wana mais ou soit na ba médecin na yi mais na ngai boye nana yoka et puis na ko kena idée wana ndeni alors c'est impossible pour nous déterminer, pour nous définir que Chico Pouloulou a confié une maladie boy. Non, raté. Voilà, merci Queen. Calistar, tu love Calistar. Il y a eu un Christian Calo, voilà muscle. Tous la matanga, toujours là. Tous les anaba au bazoli là, tous ces panaba au bazo CP là. Donc choix exact tous la matanga. Vraiment famille à président Chico Pouloulou. Mes condoléances Nabino. C'est la vie et c'est un cabo. On n'a pas le choix. Queen, est-ce que aujourd'hui déjà na Chico ba film belé et belé ma casse.
Na journée ba film belé na Titi Kalou Marcelo que je salue. Na Armes Lourdes Production, na les amis du théâtre dont Major Bissadi du Zolo Zolo, na Rémi Kilola, dont na Joana Chiko Pouloulou, ba film et surtout na Titi Kalou Marcelo. Na Joana Chiko Pouloulou ba film et belé. Na ngai moko na groupe na moko ya nouvelle vague et belé. Donc tobungsi ya mutuya. Parmi les films, nous sommes Joana Chico, film nini oye et marqué yo ce que Vandi aux raisonner aux la film on a aux la émission oyo au salakina présentatrice na yo film nini ba film nyonso azaki artiste complet azaki soka ye na scène il donnait oyo azanango c'est-à-dire natikala ko mona te film moko ya Chico échoué na mona ngote na rôle na ye azalaki na ben na rôle na ye azalaki présent na rôle na ye ayebaki ko pesa public au public ezo singa Chico Pouloulou ayaki na eloko moko na marque moko na ndenge na ye moko boye yo moko lobi beneke non oyo azo jouer avec détermination ba film nyonso to sana na cartona nyonso asa na film moko te leka inaperçu et peut-être na ibité ba onga na talate to onga na salate mais nyonso onga na kutana na ina scène nyonso oyo asala na nga même ngai moko wa film na nga tozo tala nenga zo travailler Christian azo diriger ya Johnny pour période mon akala no binga pe ya Johnny ando diriger bloc à nouvelle vague Apo Firenze ando diriger bloc à nouvelle vague nani ya fioti ngo makutu nda diriger bloc ebelé à nouvelle vague ça dit to zo Pouloulou na ba film ebelé na tikala kuna ebité donc Pouloulou so kaza na scène aza qui toujours présent Queen toujours nga mwandambu population ndenge ezoloba keno président Chico Pouloulou batamo bo ba artiste et comédien ba collègue na ye basundola ki balinga siko benga banzunzingi te donc batika qui est vraiment la place na ye moko donc asa makam na ye balinga siko tala été yango na ba souci et za qui peut cause ya liwa na ye et pousser à kindle est-ce que c'est vrai ayebisi nani bon ndenge public ezoloba et puis bana poto bazoloba bana kini ba oloba que non ezala ki bongo ba comédien batika qui est distance et tout makam belé kaka nandimi te que souci mte bomi Pouloulou toyebi effet à souci na bon na uti ko loba bien que na sali autopsie te na memi pe na hôpital te na sengi pe autopsie na été mais ngala yoki place pour la bellité na yoki place à leli estomac te na yoki place et akufi bogar na ebité tango ba producteur ba roma ko zo iso Pouloulou te ezalaki ba producteur nga na ucholo ba nga ba filme na mingi na sala Pouloulou sala ngo ba filme mingi ba filme mingi na sala Pouloulou sala ngo to sala Congo Buzz awa kala mingi te Congo Buzz to sala ngo kala mingi te Chico sala ngo ezana ba filme muso e banda ko sala no so esenke no Chico a jouer jouer na ba gag na émission oyo bokenda ko sala na lemba na ko sala ba gag Chico na bengi saka ye donc linge lo bateke to le kana te fe mutu na kwena ya lo baka mutu nyos to azana bongo te mais linge lo bateke yango nde ngape koma na mama moko bona fanda ki na osala esute linge lo bateke non fo mutu nde asala soki ndenge to po mutu azong sabo mutu namu est-ce que na mitu na bibo tozana train mutu namu to soki arena e komi arokita ngai mutu to solo na bino na micro oyo soki tango na nga pe koki na kokita arena nga soki komi na kokita esili inutile to se poser ba question parce que toko na yoki voice moko mundeko moko mwasi asali na invité soka za pinza malola pambola e biso tokomi ko bosa na ndenge ba africain to lelelaka bato biso tokomo lela bato na makelele tokomo lela bato nani to fongolela ndeko nzela akende na kimia toza na pasi public ezotala Chico Pouloulou bana pasi baza choqué mutu na kwena ya za choqué mais sikoyo
to sambela nzambe ayamba molimo na ye na kimia mutu na coin na ye azala interpeller na conscience na ye a comprendre que non ezala na salaki mutu mabe ezala na salaki soki yo mutu salaki shiko mabe to yo pozaki parmi bato ba finelaki e bouton yo po kokufa kaka mutu kotika libende na mukili azate soki eza na mutu moko akanaki mabe po na ye oto eza acteur moko ayokanaki na ba producteur wana ke nombo fanisi na mabele bozo ka ye lisusu te acteur wana kotika na mokili seko na seko te ye pa kokufa to koleleka nde to lela shiko soki eza ke non ye mto kokufa avant biso gloire à Dieu soki biso to kokufa avant ye gloire à Dieu mais eza ke eza likambo si ye eloko ko sala eza nini place nini o to ko bandela po to kuna ndeko na biso na honneur point barre au lieu to que midi à 14h. Voilà. Merci beaucoup, Queen Madia. Et Balandino Social TV, Bozo Landandengi Makamongo Ezo Kendele. Yum Tozo Yo Kakeno, Shiko Pulu la Salibo, Shiko Pulu la Salibo, Ezaranati. Yoza Musika, Marameleka Ayo Oyebite. Zela Oza message. Pona bato musika te. Eza même na biso bato toza aw. Bato baza musika ba pesa biso chance. Musala na biso etala ma partout. Nana ko kabola contact na biso na bango. Relation na biso na bango kabola ndenge ni. Tous ensemble na bango totambola ke longo na bango na biso to comprendre loko ni nezoleka tango eza mabe ba mort subite to salema mingi na banzela yango to lobaka nyonso mutu na mutu bongisa relation na yo na nzambe bongisa relation na yo na nzambe ba mort subite esalema mingi awa ya kosaka na kutu te ezala awa ezala pe na poto ezala pe wapi ba mort subite esalema mingi mutu na mutu bongisa relation na yo na nzambe tango oyo zali lelo tokoti 2020 na to na bana nga na ndako avana bima eza na mutu moko pe akoti 2020 na kanda na muninga na usiko tuna e koko sale mapeke na koti ane onga koti na beta keta lisolo te na lota keta na ndoto te 2000 pas ba biso na 2000 mukile okufa mais nzambe na mawana akoti biso 2000 mukile kufite lelo biso yo na 2020 liwa esalema eza liwa pasi eza kaka liwango ezoyela biso ndenge nini nakala mingi ezalaka baboti bana banokunda baboti na bango papa yakufi mama akufi mwana angisi eke abongisi akundi mais lelo ekomi plus baboti nde bakomi kokunda bana nde pasi place choc pe pasi ezali nde yango wana naibisa bana nanga même na groupe tango ozo tambola so monike eza butu zwa penza torche tala esiko ozo chia likolo elingi eloba yeba ndenge nini ozo tambwisela vie na yo yeba ndenge nini ozo tambwisela bomoi na yo po mutu na mutu ayebi etamboleli na yo mutu na mutu ayebi biso tozo mituna bo tozo mituna ba question ebele ta mosusu ya pamba nzambe ye moko ayebi likambo nini eleki ta mosusu nzambe azoseka biso tala bana nanga bazopotana mpo na nini tala eleki boye moshiko moyala mokaso oyebisa biso eza te toyebi te oyo amonaki avakata motema. Merci Queen Madame, merci Queen Madame. Toujours continuer, to comme na biso ko chite, to comme na suka ya émission na biso, bozo yo kandenge makamango ezo kendele. Toza kana poto pesa bino ma news, to pesa bino ma formation, o nyonso ezo lekela biso awa. Yannick Masala et Clovis, ya bino yangwana Masala, et c'est Clovis, ba mère venaye na PC yangwana donc sans plus tarder, ya bino yangwana tozaki na bino et puis bozaki na biso vraiment ba mère vena bino ba merci vraiment ebele ah Queen yebisa biso un peu moi ndambo pona Shiko Pololo mo eloko moko a marka yo soki na kozonga mosima eloko moko a marka yo ozaki non atana en dehors ya théâtre. Attends, d'ailleurs, à théâtre privé, aux équipes Shiko Pololo a marqué que non, les leçons revendent des résonants bien fait au ana salayo ou bien pas sur ana à salayo, la journée les leçons résonants et les lisayo. Shiko Pololo azaki en dehors ya rozala artiste azaki camarade ya leki na ngamona sukana biso a Jimmy Lair. Babanda ko yemba na e azaki oyena ndako na omona bazo répéter ensemble. Même bana na ngai na ndako tamba yokika ke Shiko akufi bana nyonso bagangi.
Vous comprenez? Donc on a yebaki na musala, mais en dehors musala, asala qui déjà famille na mon asuka na biso, na petit frère na ngai. Donc asa vraiment famille ndeko penza. Asa ndeko. Mutu na mutu aolela shiko na manière na ye. Mutu na mutu aolela shiko na ndenga yebeli ye. Mutu na mutu aolela shiko azo luka asala organisation na ndenga o ayebelaki monene grandeur a shiko fululu. Mutu na mutu azolela ye na ndenge. Donc ana yebaki o yazalaki. Molimo na ye pe manakimia. Merci beaucoup Queen opesamo ba dédicace na yo et ba meilleur vœu na yo na ba fan o balingaka via Queen Mado. Meilleur vœu na ba administrateur nyonso o balingaka ngai toza na tanga matanga. Toza na tanga matanga inutile to bana kotanga bango nanu jusque là baebi o eza motema eza kozuka. Donc tolela na bango elongo voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Queen. Boki Queen a bien dédicace vraiment. Il y a bien voilà face na mutima to lela nanu. To lela nanu et bobeta mabakote ceux qui combattent habité toi na choité toi na matanga. Donc Glody mais ça Montréal Glody mais ça yo ngwana choix ezate to comme na biso na suka ya émission na biso. Queen mo liloba moko na Shelvi TV. Bonne chance à Shelvi TV. Batonio ça va s'abonner. Va s'abonner vraiment massivement. Ils ont chaîne où ils ont une vitesse. Voilà. Beaucoup découvrir nuance. Misala, autosalaka. Ils ont la bagage. Ils ont la nuance. Émission est bien. Beaucoup de monde a Shelvi TV. Donc 2020, ils ont vraiment année où il y a prospérité. Voilà. Merci beaucoup to komina biso na suka ya émission chez la Vita ya yo yangwana chez Shelvi TV vraiment merci beaucoup na ndenge tozo koba be kokoba boko tikala kozala jamais de si na star en ligne eza émission ya un star en ligne donc boko tikala kozala jamais de si vraiment ba meilleur venanga partout dans le monde ba o bazala ki nangai et puis ba o basuki singa toza na mode matanga tozo la président Chico Pululu oyo artiste na biso artiste musicien na biso ayemba Chico partira Pululu restera et il y a eu un et puis babi bina filé boyoka kielma ki on nzembo il partira bina filé restera et ça demande Chico akei Pululu la tikali parce que idole na ça tellement ébélé oyo baza pola ba kopeka Pululu. Vraiment mes condoléances à la famille à Chico Pululu, ça fait mal. Ceux qui nous ont raisonné, na habité, et ça là vraiment passe. Na aucun qui message yana, na aucun qui supporte mais na qui n'a choisi, ils ont zoto. Ceux qui sengi que non, akende, akokende. Ceux qui senga quitter, on a écoqué quitter. Attends mon initiative na meka qui n'a ndenge nyonso. Et à quitter mtune na c'est vu que ngonga na écoqué quitter nga quitter. Donc tant qu'on peut permettre que non akende c'est que arena ndenge mama vie ya otoyebisa biso ekoka kesenga ki akitatika biso na kati ya motuka. Voilà, merci vraiment, merci beaucoup na ba onyoso ba sepelaka kozala na ngai et puis ba onyoso ba pesaka nga conseil et puis ba remarque na bino esalaka nga bien. Numéro na nga ezalaka toujours wana ezaka wana et na éviter son baksa nini na olongola nini Shelvi TV ya yo yangwana chez la Vita choisissati to sala musala esengi bongo partout nyonso bomo na ngai eza musala donc vu que esengi bongo esengi il faut kaka na sala. Merci beaucoup Montréal et Glody babi que les za na tina ti choisissati tilasi non sala musala ngai ba mes condoléances vraiment na ba artiste comédien ba artiste musicien tout on se bengami aza artiste parce que to ti ko bungisa artiste na biso to bung auto quitter biso auto tikana biso donc ba mes condoléances vraiment na ba artiste nyonso. Merci beaucoup, je vous remercie.